Moi si pas bongisa mobali. Mobali pas bongisa moi si. Oui. Azali. Oui. Ok. Candidat numéro combien? Candidat numéro. Asala, toi, ça l'a raté. Nako sala pena côté wana na télé milangu. O sala po ale sanan. Alukila nan. Ngamo konde le maître. Ok. Ah, ya fanda wana ngana ko bunda kaka to kulia. Mutu musu mona nzambe ninga kile mwasi mobwe. Donc yenda babina yeka azandi ka deuxième femme. Et bo bale ka deuxième femme. Kado yazali ka deuxième femme. Ezala ngo péché ti. Olinga moi sur qui parmi téléphone mobile alinga qui par téléphone mobile té. Ah. Pona ni. Bon, et benda kama bakwe belé. Mabakwe belé po ebi ko sala mabe. Non, même pas. Bon yo le mutu. Biso to za bata misala. Oza muta misala. Ah. Misala bututu ya moi. La voix du peuple, oh, si tu es bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple. Rencontre des âmes sœurs New. Salut et bienvenue, chers amis téléspectateurs, dans votre programme télé Rencontre des âmes sœurs New Look. Ce programme qui, jour après jour, commence à prendre vie dans différentes contenus au Botalara na ba chaîne YouTube et plus particulièrement à La Voix du Peuple. Et merci beaucoup pour cet empressement ou ce dévouement aux OPSA dans le programme Oyo, une émission de divertissement qui permet na bandeko bayara awa basala ba choix il y a ba conjoint ou conjointe, c'est-à-dire muto azoluka bala azoluka moi ça azoluka une relation sérieuse peut passer dans notre émission pour que asa la choix naie et les rideaux qui sont là ils en a pona ko bomba ba candidat au biso to ponaka to c'est la rande quoi luka choix et c'est à la fin que après bah j'ai des questions et réponses de to ba ce qui ça va passer ou ça casse. Sinon on se retrouve après cet élément pour démarrer notre show d'aujourd'hui. Merci. Rencontre des âmes sœurs. Bonjour à tous. En fait, comme on a Lisa Ngoubé, naza esthéticienne, coiffeuse, naza na 27 ans et na kokisa ngo lelo. Pour lelo za jour anniversaire nanga. So na émission Oyo. Ils ont eu un partenaire, quoi. Un partenaire, oyo, auzalawana, tout le temps, on zambe, soit sungi, tout ça la marche, na biso, et puis voilà, c'est pour cela, nous avons une émission. Rencontre des âmes sœurs. Voilà, chers amis et téléspectateurs, vous venez de suivre la présentation. Il y a candidat à biso, il y a Mukola Lelo. Déjà, ça s'annonce que Lelo. Les abandeko na biso ya basi nde baye ko luka ba partenaire na bango oya malamu derrière nos rideaux nous avons déjà nos 3 candidats oyo bako affronter challenger otoponi lelo pour que asala bongo choix na sans plus tarder tozo yamba invité na biso ya mukolo lelo nsenga na public ba betele maboko. Bonjour. Bonjour. En tout cas sikoyo nga nazo bima nazo se déplacer kaka olinga otambola ozongi pour battre la paix démarche. Ah OK. Ba utakuna. C'est bon. Voilà. OK. Et puis no awa ozongi na voilà. Ça ça manekina? Non non. Mais quand on lelo. Ah. OK, na vas-y. Tambola bina ngo tambola. Oui. Voilà. Très bien. Ozongi no pekuna? OK. Voilà, très bien. Au va alors. Toyambio na émission na biso. Na oka ki lobayi kombo Lisa Ngoubé. Lisa Ngoubé. Oui. Lisa Ngoubé aza na 27 ans. Oui. Esthéticienne. Oui, coiffeuse. Coiffeuse. Oui. Oza na bana boni? Non, na botina mte. Botina mte. Oui. Ah OK. Ose la rara mbala momba moko. Eh bien oui, ils allaient bien, soki au Bali, ou ando bota bana nanda kwa libala no. Très bien. Au mona ils allaient bien bana ba aux aimable, donc ba aux vraiment respectueux quoi. Mais ce que en fait
kobota avant mariage wana selonga na trouvant un peu vraiment un peu du désordre quoi et on a monti na âge na botité so na masainga grâce na kuta na partenaire nanga et puis Ndeo bala ndé na bali na banjo bota bon ata en fait ils allaient ata balité mais au côté na partenaire mon boy o aza vraiment mature boza même moral. Oui, tu as bota na biso. Babota teka po bota, obota neti na nani apo nando landaka. Mbonga mwana, esala ki bo donc yangwana na za ko si réservé. Très bien. En tout cas, pour ça je te félicite. Merci. Na sepeli mingi na elo mo lobi eza très capital, babota kana n'importe qui. Ouais. En tout cas, bana basi ozo désiro bota, bota la mutuni no bota na. C'est ça. Parce que mutu sous boti ne boya comme sujet à kanda vino mobimba. Donc so monika elongi na ye oyogi maman au kanda. Il faut vraiment prendre du temps. So monika il faut bota. Il faut pas bota na n'importe qui. Il faut attendre à réfléchir. Merci pour la réflexion na wana. Merci. Mais sikoyo na ngana tu na ozamu ta province nini? Naza équatorienne. Équatorien. Oza mongo mbunza. Naza Mungwandi. Oza Mungwandi. Yeah. Ah OK, OK, ça c'est bien. Dernière relation aux Zaki Nango, ça date de quand? Au Penza, aux Zaki Pena, na kati ya relation. Peut-être la relation, peut-être, ils ont besoin de message, besoin de mécanana, nous, une semaine, mais au Penza, aux Zaki Pena, na kati ya relation. Et je vis déjà combien d'états depuis Ekoufi? Une année, pour être sincère. Une année depuis Ekoufi. Et depuis une année, on a dit si on a un Koutani Penza, na Moutouté, ou ya Betisi Mouté Managi. Bon. Bazali na wa draganga parce que naza mwasi non. Très bien. Chaque jour ba dragaka, chaque jour tout ça la ba connaissance. Oko sa connaissance na mutu, bo garder pe ba contact. Mais après au moni non, en fait ngala za l'opportuniste quoi. Na ba non ko saisir opportunité où il s'est présenté. Très bien. Et puis après, on a comprendre que l'opportunité on zaki nango vraiment ya ba passe temps. Na ti mbandi. OK. Mais banda relation na wana ozaki vraiment dedans jusqu'à présent non non vraiment relation parce que oh ça une année oh bokabani ça fait une année besoin combien de temps avant bokabana? Ça fait 4 ans. Waouh. Oui, ça fait 4 ans vraiment donc. Ni ne kaboli bino après 4 ans de relation. Et le kabole biso tant to lingana kina ligar azaki déjà fiancé, a fiancé qui déjà. Mais tant to lingana abombilenga ki azala na fiancé quoi. To lingana biso sous prétexte que soit aïsenga nengana na boyaye. OK, ce n'est pas ça. Ce que lingi mutata aza on marié, quand on aime. Amour ou na mariage, c'est deux choses différentes. Okomona musu ba balani na bango mais balingana te. Mutu musu omona ki abali peut-être moi si pour habiter peut-être musu race na ye so na tie na ndako akobotelanga bana mobo ya kitoko. Mutu musu omona te moi stanga te matanga ko dike bana bien na ndako. Mutu mona tende azana bongo abali avec intégral makamune so na bali ando polinga mais mutu mona azana na ba qualité na nestuti mais bolingo kaka donc c'est inexplicable si je peux dire. Très bien. Donc alors tant oui a bombela kinga to comment vivre et tout et puis après fiancé na na kuma nazimi tant kuma nazimi azali na chanter parce que maintenant son modèle doit libal et puis a commis déjà pour préparer mariage ninga pe na yebi na ngate po na sala ki po elo mo abetu zaki à bon terme et avec ovantsanga maman tu vois na santé fimo bo tuzaka na kala ex nanga wana anniversaire na ye abengisenga mabe na sala kandi na kinda anniversaire na et moi rubrique abetinga moi rubrique pas kotara après atilengelo kuna na masanga na mela ki ne se retrouver kanga na chambre moko. Donc, ok, c'est une fausse période. Et puis, tant que je suis Kimingai pendant 3 mois. Après, ça va paraître que à cause de ma na ina longo sixième. Bakanga kinga et tout. A sali makamo donc. Scénario mo et tout. C'est ça. Et puis, nazaki choqué. Tu vois la linga qui est makasi na bine non chérie, tu vois. Pour santé, ils étaient qui pour na boue pour santé. Na ko boue mo ba na te pour santé. Ils accident. Assumer kaka, ils minao responsabilité nos en charge. Soki mwana botami na ye s'occuper na mwana aza mwana nanga lelo so to banani na ozana nga so mwana oya or ce n'était pas ça ils étaient venda fiancé et puis na sali ba enquête na zui numéro fiancé na wana to bengani na ye to sololi et puis na bisi mobile na trompa yo nanga na biki boni bobalana
Peut-être au monde qui est envoûtement, diable a tenté quelques jours ya mariage na yo et tout. Mais ça m'a aidé. Mon bali wana trompa yo nanga. Na tindeli ba photo na pli bisebi kombo nanga. Na bi noto sala G, donc pas na ye, donc il a la kuna. Comme ça on bengo rappel vidéo au mon abiso. Chose grave, ayi sine mon bali na afundi. Moi benga nga koto abona boy. Et là on est comprendre que banga abanda banga e mec makasi. Apesi à lobby on a un numéro on a pas apesi benga que numéro inconnu. Atien na téléphone apesi bande garçon apesi bande connaît ba sa inquiète tout ba benga non les kati pour na buka ici. Tant atindeli les gars ba photo na ngai ba comprendre nga. Et puis nga na yeba kiti. Na poko ana na bino na kiende to butana. Aboyi kategobi ce qui est sûr nanda kunango kota. Kende bo sala ba camarade na comprendre qui est fille donc ils ont été pitoyables. En tout cas, après une semaine à Balaki. Donc, ils ont été vraiment décemment boués. J'ai failli mourir. Mais Dieu est là. Il a surmonté qu'il a envie qu'il ait un air solide. Il a un Très bien. C'est un peu ça. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour ton histoire, pour la volonté au PCA au Bete la Bisso. Awa na Sima Barido, nazana mibale bana mibale misatu. On va avoir candidat au Pona Gilelo. Règle la jeune Bisso ezali. Pour reposer des questions pour que on se rassure ceux qui parmi les trois mots quoi ou intéressés. Et puis on peut retourner des questions ceux qui on peut misa tona ba luka ba ceux qui peut intéresser et à la fin o yo sepela na ye nde ya kobima. OK. Et mais soko poni moko aux a droit pona yami balete. Ça c'est les règles de notre hygiène de toujours sala yango. Na bani présentation de Liboso numéro candidat numéro 1 bonjour. Oui, bonjour Papa Vincent. Kombo na yo? Ouais, kombo na ngai Rachidi Mayala. Rachidi Mayala, vous avez âge nini, vous avez na vie? Bon, ngai naza na 29 ans et puis naza ingénieur Yasinel. Très bien. Candidat numéro 2? Oui, bonjour. Oui, kombo na yo? Ouais, moi je m'appelle Jérémy Monantala. Jérémy, vous avez âge nini pour ça na vie? Oui, j'ai de 30 ans. Naza technicien à bâtiment. OK. Candidat numéro 3. Oui, Papa Vincent. Bonjour mon frère. Bonjour. Combo. Combo Nangai Richard Ndikita. Monsieur Richard, vous avez âge nini pour ça na vie? Naza 31 ans. Naza artiste peintre et puis décorateur. Très bien. Donc déjà, côté âge et matché déjà. C'est-à-dire vous avez des cas, exactement que moi za mukolo no makasi to yoza mukola to yoza mukola mobali. Bon, na âge na bolingo lobelo te. Alors yo moins mobile aza moins âgé que yo. Non, ben oui, na koza pe mukola mobali na nga ya 2 ans. Okay. Une année. OK. 3 ans. Soit on est en matière. OK. On peut. Donc pas na yo âge ça un problème té. L'âge ce n'est qu'un chiffre. OK. Chez l'homme c'est la tête. Très bien. Oui. OK. École pesa na problème té na ngambu na yo. Bon, toi ba chrétien, besoin c'est comment ba yes ouais. Donc école on a problème té pour nanga. Merci beaucoup. Oui. Oza na question ni no tuna bandeko misatu baza na sima kuna. Sora tu une question motela mutu atuni première question, mutu moko répondre pas na deuxième question. Oko banda. Bon, première question nanga isa que comportement nini o bino olinga moi si assez comporté. Genre eloko nini au moins ça ko sala o peso kanda soit musu ba arriver o beti pe moi si relation et katani. Donc c'est un peu ça. Donc comportement nini o bolingara moi donc fait o boya quoi moi ça la té na o bo détestaka. Donc c'est un peu ça. Pour na compléter donc bo pesa biso ba critères ya basi o bino bolingaka. Donc qualité et puis nini oyo soki moi ça sali en tout cas et ko kata relation amoureuse. To bani la candidat numéro 1. Merci vraiment Papa Vincent. Et ngapenda nalinga vraiment makasi ya nalinga vraiment makasi et nalinga ka mwasi na ngai azala un peu douce et puis azala poli et puis azala mayele mais oyo nalinga te pende pa ya mwasi na ngai premièrement akosaka donc lukuta vraiment soki mwasi ozaka lukuta donc ngana yo penda et aussi matin musupe to ko kabwana pona yango. Donc, c'est un peu ça. Candidat numéro 2. Merci, Papa Vincent. Juste, pour la question, Madame Atouni,
nga mingi vraiment nalingaka mwasi oyo ayokaka mobali aza soumise et alingaka te ayokaka biyoka vers batu balobaki basalaki bamonaki voire même moto oyo mwasi oyo akipaka vraiment téléphone na mwasi te ya mobali te plutôt olingaka mwasi oyo akipaka mi téléphone na mobali alingaka akipaka téléphone na mobali te mpona nini bon ebendaka mabaku ebele mabaku ebele mpo oyebi koosala mabe non même pas bongo yo biso toza bata misala oza moto ya misala misala butu to ya moi te mosala onga nasala kati nayaki opresentaki liboso na bino aza technicien ya bâtiment nasala barelation quelconque c'est ça sikoyo soki na barelation quelconque wana yo solaka tout ce qui est business okobanga nini ke mwasi asimba telefone na yo soki yo oyebi ke na barelation nanga ezala basi ezala mibali tosolaka kaka tout ce qui est business tobetaka masolo ya bolingo te okobanga nini ke mwasi asimba telefone na yo ok merci bon premièrement toza bato toza bahumain na koyamba oyo akoki koyambela ekoki kozala mabe mpo nga business mingi beaucoup bapatron nanga bazaka ya basi bapesaka confiance mingi c'est ça mais ce que soki bazaka ya basi ke eloko eza nango te oexplike kaka mwasi na yo te ke mwasi nanga so omoni apela mwana mwasi komitungisa te yamba wana bapatron bango nde basalaka ke tokotisaka mwasi enfra na ndako oloko oboyela mwasi telefone ke baba oloba celui qui s'esquisse acquise c'est-à-dire ozobomba déjà eloko moko na nsima olingi obatama na nsima mosala non même pas papa Vincent même pas yebisanga nani yo mpena na bolingo ozala fidèle suis fidèle moto alingi ngai mpo na yo kozala fidèle elingi eloba nini moto abombelaka d'abord premièrement mwasi makambo te aza ouvert na nyonso fidélité d'abord yango wana ope atrompaka mwasi te abombelaka mwasi makambo te soki ozobomba telefone mpo wani non nalobi kaka barèglement oyo ezalaka na ndako etamboli ya libala donc etamboli ya libala na ngambu na yo mpe osimba mwasi telefone na mwasi te te wana eza obligatoire nakozwa yango nakosalela yango wa égoïste non naoloba barèglement papa te mais yo komo boyi na telefone na yo mais c'est moi le chef non olingi ya mwasi nde osimba c'est moi le chef donc tu domines la femme oui en tout et pour tout oza d'accord nango merci pour la parole non on est d'accord nango te déjà à mon avis il y a dictateur il y a boyi ya ye il y a lingi il y a simba ya munga donc ils ont des manque à confiance vous comprenez dans mon nango déjà quand il y a le baki abi alingaka bolingo alingaka vraiment mais quand on aime en fait quand on aime donc il y a sans limite Bible Lobini l'amour ne soupçonne jamais de mal très bien l'amour est patient donc surtout to linga yo baba 1 + 1 = 1 donc ya yo yanga yo donc déjà comme déjà qui ba peine na yambati il y a quelque chose au caché pour ça que musala wana ndi yango izo sungana ndako no zala gentil allo papa zate to mama bona butongo déjà oboya ngo catégoriquement qui a koki ko simba te donc aza déjà mibalo azake moi ça c'est esclave donc yo dominer ka donc yo nika o dominer donc on niata moi c'est moi ça donc alors sur moi vraiment ça ne passe pas déjà aza da mobile mo boya aza dangereux. OK. Chers amis téléspectateurs, donnez-nous votre point de vue. Oui, il faut changer, frère, on a besoin de changer, puis maman a besoin de façon au la makambo. Est-ce c'est bien pour l'harmonie d'un couple? Moi, si Assim baga téléphone en mobilité, répondez-nous dans les commentaires. Est-ce que ça m'a l'amour pour la harmonie à couple que moi, si Assim baga téléphone en mobilité? Bon, répondez biso dans les commentaires. Troisième candidat numéro 3. Répondre à la question de Bisso. Est-ce que pour Nayo, plutôt, dans le candidat numéro 2, Olobaki, au Pesagi Ayo, Biloro Lingaka, mais est-ce que l'on n'y a Lingaka pas à moi? Infidélité d'abord. Pour Yo Morosa fidèle. Oui, il y a une façon de vivre en étant au ok. Mais donc, en fait, il y a des peu de Lingaka la vie, attends, Balamon, non, au quoi ça m'a une fidélité? Même pas. Ok. Vous êtes toujours fidèle à Bolungoti na Souka. Oh, on a écouté na même chemin. OK. De deux lukuta. OK. Et pas moi si na lingakati. Koko sangai. Oh na kokio sa na yangwana. Candidat numéro 3.
Merci, Papa Vincent. Et donc, je déteste vraiment pas moi aussi. Tes bananes, oh, yo lingara pas moi si. On a l'ingé pas moi aussi. Ok. On a l'ingé pas moi si. Moi, ça, c'est la fidèle, ça, la humble. Pe ayoka mingi. Alinga koyoka nga mingi. Pe na linga moi si ayebanga. Non que moi ça me sananga. Ok. Voilà. Moi ça y est bayo et non comme mes sananayo. Oui. Différence ces années. Soka yebinga awsala makambo yo na lingara na o na lingara te. Mais du coup so amesani nanga akoma osala nyoso même o na lingara te akoma osala. Parce que yebi ki amutwana atana sali so na bise ka chéri. Na sala ki on kaka isiri boma moto donc. Na sens wana. Question mi balé. Ouais, mi balé. Et l'on nous détestera. On peut si déjà. Non. Et l'on nous détestera pas moi aussi. Et là qu'on a détesté que pas moi aussi. Nakolo beza ya liboso za lokuta. Moi ça ko sanga ité. Ya mi balé na lingaka moi ça za la donc bazua moko aza na bazua moko zou eza nango normal mais bazua moko mal placé non. C'est ce que j'aime pas. Donc, on a azapina bazua moko est normal. Yo, c'est que yo zarano na zoua te. Nazala nanga pe na zoua mais elle a bazua mo mal placé te. OK. Elle a bazua moko normal. Deuxième question. Deuxième question nanga ezali. Jean ya basi ni bino bolingaka. Femme ménagère. Donc moi so asala raté avant na na ndako. Moi si moko boye asalaka. Moi, si mon bazar mukuse, mukie, moulaï, mwindu pembe, donc genre ya basi donc en général. Très bien. Sur le plan physique, et là on est bien dans la pas moi si. Candidat numéro 3. Pour yo. Pour ngai eloko l'aspect physique, na moi ça za pembe. Na moi ça za la un peu mukie, mukie mais koleka ngai te. Ça un peu mukie, moi mukuse. Et à la moisson avant d'en aller dans le tout moisson à ça là. À moisson avant d'en aller parce que quand ça là on est créé moi compréhension belé. Ah ok. Donc yo pona yo moisi na yo nanda quoi so moisi na yo ro salate. Non ko salate. C'est que yo a la capacité de soin na e. Oui. Au kabara bien pas bassi. Makasi. Mbongo montagne no kabila déjà moisi ebelé makasi. Oyo mo pelo akete na kabila nanga basi mbongo mais moisi mo pelo na kabila mbongo ebelé mbanga mozaki combien? On a kabeli mbongo ya ebelé du coup. Na pesaka e so na kobosa na te koza mo ba 400 $400. $400. OK. Et ça ka juste na pesaka pour asa makambo na e. Mais non que abima comme ça la molo moko boye y pas comme moi un franc non. Très bien. Voilà te. Candidat numéro 2. Oui, Papa Vincent. Physique à moi si et l'on est physique à moi si pendant phase à l'année et puis soga à la moi sur avant en anda ou tout moi sur à salak. Ok, merci pour nous tuna. Premièrement, la catégorie, moi j'aime seulement le femme. Hein. Ngana qui pakate aux ceci, c'est là, non. Salaka moi si. Ah c'est pelisoga. Ah c'est pelisanga kaka. Bolingwe tuta. Ah ça là toi ça là raté. Nako sala pena côté wana na tele milangu. Ah sala po ale sanan. Alukila nan. Ngamo konde le maître. OK. Ah ya fanda wana ngana ko bunda kaka to kolia. OK. Na ko bunda kaka kolata. OK. C'est ça. Candidat numéro 3. Et numéro 1 plutôt. Ouais, merci Papa Vincent, merci. Et pour nous pena ngalinga trop moi si azala nzoto mikie et puis azala moulaï et ala tara trop vraiment sexy hein. OK. Donc sexy vraiment donc ngapena linga pena sexy makasi. Et pour na robima bakolo babi soko pesi moi si bombongo oteka nyonso. Donc oteka pena nyonso. Ça dépend à bas sur ligne à moi si aujourd'hui, c'est pas tous les femmes. Bon, ils en ça dépend mais la plupart vraiment ba perdre rapidement surtout soit comme na mbongo akomo lo baga au sela ngani donc abosani pena. Donc yo oza la posa moi ça liko na mbongo te pour au balukelo. Oui, bon moi ça les gars na mbongo ni ngani fona bokola ye ngani fona sele nyonso. Papa, les autres ont une émancipation, les autres moi si pas apporter
makambo na famille ezaka te ke mobali faut leka ye. Bon, eza nango bongo mais moi si soka komo olega mobali respect za la lisu te surtout na ndaku. OK. Donc on appelle que dans mobala comme le papier génique quoi. Yango ngalinga pena moi si fa vanda, moi si pena vandi pena na ndaku, ngamo pena na gebeta mutu na lukeli na yeli bali na bana. Donc c'est un peu ça. Munga moi ça lukaka pardon, et pas nanga pardon. Candidat numéro 2. Oui, Papa Vincent. Nini esali ke tisiko oza célibataire. Oui, premièrement, on a su où il a confié qu'il y a été. Oza bana boni. Nan nous avons été. Candidat numéro 1. Oui, Papa Vincent. Nini esali ke tisiko oza célibataire. Bon, elo esali tisiko na célibataire et na kuta na basi ba aventure fort. Basi ya suka aventure ni la sala. Naza ozara na mwasi boboti ne pe mwana mais azo tourner yo ba filmer. Donc mwana ngana yebi mwana ngai. OK, mwana aza mwana ba papa mibali. Donc franchement, les jours on a découvert qu'il y a ngo na ine penda basi. Siko sala mwana squad oyebi lelo so aza yo to aza tata mususu. Bon, azengai c'est la confirmation ndenge to lanela ba makambu azengai mais koto ya garwana abana pe ko kosa ke mwana azei ndeki ko kota mabulu yeke mais na confirma pena ke mwana azengai. O confirma on a nini bo sala test ADN. Oui, to sala vraiment test to bimisa mbongo to lanela ba makambu nyonso nde to yeki ko confirmer ke mwana aza mwana ngai. OK. Candidat numéro 3, nini esali ke tisiko oza célibataire. Nano vraiment on a retrouvé Mouton non Luka te. On a retrouvé Mouton non Luka. J'espère que non ça là on a un pour ça. 3. Candidat numéro 1. Oui, Papa Vincent. Question ni nous allons retour na ndeko na biso a mwasi. Bon, question oyo na ko tuna maman na biso o se présenter liboso na biso déjà ya mibali oyo alingaka bazala ndenge nini. Donc azana posa mibali bazala ndenge nini oyo alingaka. Polo ba pena na kutena mobala bien. Faut azandeni. Merci. Bon, premièrement, l'apparence est trompeuse. Mutu musoko mune abisa paresse mo boye bibenda yeyo. Or isa yeti. Mutu musoko tsheta kati omune aba pasta me mutu pe wana. Donc nakolo bandeni. Net mobali ngai pona sipela pena mobali oyo ngana linga ka premièrement. Mobali oyo yo ampisa ngano ba valeur na nga. Bamba misu bazala premier cas rencontre beaucoup na terrasse pas même si vous vendez bien ça que tu na resto. Donc à se comporter bizarre. Donc ça donc sans manière. Donc nga mobile oyo apesa nga ba valeur o respecter nga. O tanga vraiment na place na nga. On a vraiment na bi non mobile yoyo. Peu importe. Mais ko ni mano bolunga bombanda. Bolunga mobile opesa ba valeur na zo respecter yo. Mais bozami balé. Oyebi pe ka pa nga to azarape na mususu wana ondima na. Bon en fait mobile soit sérieux. Aza vraiment vrai. Oh qui deuxième femme na Bible pesa lisumte. Ah bon? Deuxième femme mais ba comment mon place monte que deuxième femme mais la Bible l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Mais surtout te ba roi Salomon. Ba roi Salomon ba roi David bazana ba basi combien? Bana ba basi combien? Mutu musu mona nzambe ninga kile mwasi mobwe donc yenda babi na ye kazandi ka deuxième femme. Et il va balayer ka deuxième femme, ka do yeza di ka deuxième femme. Ils ont péché dit. Donc on ils ont volonté nzambe. Nzambe yemo ka yebi destiné biso. OK. So que tangama na ngoki yo mwana mwasi babi yo zaka deuxième femme pe oza à l'aise. Obota bana na yo, mobala s'occuper na yo, bana ba otanga. Moi, je ne peux pas ata bolala mobala kabula ba jour, alali pas nous peut-être garder 2 jours, alali pas première femme 5 jours, yo za na problème. Na bi wana za destiné. Wana za makambo. Donc ce que comme lui accepter yango. C'est sa volonté nzambe j'ai accepté. OK. Mais na makasi na mona bo moteur que moi na lingati. Mais c'est sa destiné. OK. Nzambe habite il faut zaka na sima mobali mon boy, deuxième femme mon boy. Peut-être asa em susu en fait mutu mo a pistonné yo, beaucoup avancé.
Pour moi, on a deuxième fois, au mari, mais la tête bien faite. On a une idée, non, à épauler, à simbi, à la question, non. Au moins, les gens qui ont beaucoup avancé et tout. Aux années, on se sentir à l'aise. Que les garçons, moi, gigolo, moi, boye, à célibataire, aïe, donc, à Chine, yo. Vous avez un bon, peut-être, même si vous avez un projet, donc, ça, la bouille. Donc, il y a comment on doit aller au bon. Même si vous avez une bonne vente, tout ce que moi, chemise, moi, qui t'habite, non, eh. Oh, ben, moi, c'est au lieu là. Ok, ça ne passe ça. Quand on aime, on donne. Si on est mouton, on met les chemises, on met les lingates, ça n'a pas. Mais ma garçon, j'ai garçon, moi, je côté de mon Monica, fille, boire ça, tout là, tout là, Ok. c'est ça. Donc, pour nous, mobile, on peut se valeur. Mobile, on peut se valeur, on a respecté. Ok. Tout le monde a une belle mission. Bon, papa, Bible, l'homme est donc, on va bien ni phrase on a boussana. Ni homme est infidèle. Donc, Moutoumou a fidèle. Moutoumou a fidèle. Fidèle à Zate. L'homme en général. Na moi c'est na moba l'homme moi il y a on zambalo ba ya mutu tous les hommes. Parce que tu as fidélité parce que même envers Dieu. Dans la Bible comment que l'homme il y a aucun homme infidèle. Infidèle. Voilà le chapitre ni dans la verset ni. On a la Bible. Oui. Au c'est la Bible makambo. Tala. Au comique c'est la Bible makambo. Na kosité na bosani. fidèle. Faki na taba na bosani. Bible comique pena que Bible comment ni homme est fidèle. Oui. Oui, attends, oui bah pasteur. Aucun homme est fidèle. Personne. Maman, fidèle la Bible na yo. Ba fidèle basali. Papa Vincent. OK, c'est bon. Wana ekosi nango papa Vincent te wana Bible na yo. Obi pourquoi lobi bongo? Pour lobi na contexte ni. Yana pe ce exemple, babi na contexte ni. Tes versions des aratou aussi. Nako, je jure devant la versions des aratou. C'est bon alors, pour na bino ezalate menga na ça. OK. Nengna biso le pourquoi contexte ni to lobela ala fidélité. Ce total tant en fait biso bat tout ça la promesse ipanzambe mingi to réalisati yango nzamba bi mutu aza fidélité yango ba nzambe so pesinga bono sala ba fidélité te pas fidélité te pas j'ai pas nzambe o mo ba fidélité la nenga bono non na mon bois mutu aza parfait aza yango na ina lobati pourquoi na ona bandi bongo pourquoi na bandeke mobali ya parfait azate non l'homme en général prenez au chité na bi pourquoi na lobi bongo envers Dieu, na biso na ba bino na biso. Fidèle à ça, te veut dire quoi? Au ça nzambe promesse, nzambe so pesinga ka eloko na osala lubu. Tanda ma peso osala te. Envers non nzambe biso non tout non infidèle. Donc pas mobali ndinga zana azalaka infidélité. Mobali kozani na 4 5 basi. Mais aibika ko gérer ndina lobiso loba apesanga ba valeur nanga. Akoza na bakindumba ne. Mais na yo katina monati. A respecter nga. Asa ba bêtise ne musika. On est bien que raté. Ce au monde a raté, nous y est qui vous a décidé. Non, on a déjà tous les cas contexte wana. Otuninga yi elo ni sala ke mobile olinga yambi ba valeur pe sanga ba respecter nga ape sanga ba valeur. On a lobi ke lokola sa mobile atonda raté. Mutu musoko olinga te pour na mariage. Même si c'est bien non kaka a décorer ka table ndi bo vanda ba mi bo mela mino kama sanga bole ya bino taba. Mais avandi na wana. Azate ko zine bolingo mo non. Donc ba bêtise au salana salon na yo katé na mona té na remarqué. Donc tu es un homme qui te donne de la valeur. C'est ça. Physique na yo linga mobile za ndeni pembe mwinu mulayi mukuse ba genre ni na bibalo linga. D'ailleurs ngai physique na contacté. Moi c'est la tête. Oh, donc ngai mobile ataza na ye. Non, vilain na ba bongisa vilain. OK. Mbala ko za la pena vilain. Mbongo so eza nango. Yaya asuma mafuta. Bo so za mbongo te. Baluka mbongo te. OK. Mobile baluka mbongo, mobile neti mobile ko atanga. Ama yeli. A raisonner bien, asa courageux. Ayebi métier. Alors mobile ana bima za la flatter pour na yebi kinde azana bongo to lanza la te. Atanga so na classe et maza courageux. Kayo kana expliquer non? So na classe simbité, to yebi ke asa courageux, ayebi métier et simba. So peut-être même so ayebi métier ça maïe les intelligent. Peut-être maïe les né wana. Tout le monde a ba mususu na ba député mususu na ba assemblée. Bana ba sele la ba discours. Bango moko te ba sele ba discours na ba assemblée na ba député tout. Ba sele ba discours mutu mo azana komela ye tout. A travailler maïe les né en la ngombo. Donc c'est un peu ça. Au taille, munene, mukusi avimba. La taille ne fait pas là. Très bien.
Donc, pour yo, physique, ils ont compté, ils ont plus la tête. Oui. Et puis, Toyo qui va critère na yo. Candidat numéro 2, question nous allons retourner. Papa Vincent, juste Moutoune Sakaraboué. Na moi soyo ayoko luka mobile. Lo lenge nini alingaka mobali a vivre na ye ou bien nanda kwa libala tona ki fiançailles. Alingaka ba catégorie ni façon ni. Ah, tu expliquer en déjà. C'est ce qu'elle vient d'expliquer. Ba jani a mibali alingaka, ba mibali ba ça qui valeur à respecter kaye, elle vient de parler de ça. Candidat numéro 3. Oui, merci Papa Vincent. Nangana tu na la fait question. Atanga c'est bon. Asuka en classe ni. Naza licencié na marketing, en même temps naza pay naza pay formation esthétique, coiffure, naza madame na ye kolisa bato ba make-up wana ba coiffure wana. Voilà. Siko oza madame soki ndeti balobi ke no otika musala na ofana ndako. Bon en fait mobile nanga so peut-être balinga binanga na tika musala nanga. En tout cas non pesi ba condition. So lingi na tika musala nanga. Peut-être so na ebiti so to na parcelle na biso moko peut-être na parcelle na biso o créer linga salon de coiffure nanga. O créer linga mo entreprise nanga ya ngai moko. Ki naza na ba bana misala nanga ba employé nanga bazali. Peut-être nga na kezo ka ba compte sandi naza nanga na ndako à temps plein. Na s'occuper na mobile nanga na foyer nanga. Mais na ebiki na entreprise nanga. Wana là c'est bon. Okay. Mais au cas boye, on propose nga elo côté. Ou ça une entreprise ti. Quand na vani kana ndako na kokati pour na 21e siècle oh. Moi ça vanda kana ndako. Et simbati. Na sala elo côté, na dépendance na mbani na kokati. Parce que nga za femme autonome. Na za indépendante. Na ninga ko dépendre pas mobilité. Na ninga beaucoup plus na sala nga mo boss ko soki baleki na nga basengi nga mama biso. Na ndo senga ka mobile papa mama kuna. Papa baleki université. Non. Fonga mo bine ba ko luka. Pona couvrir mobile nanga à cause après na faillite maman pour nous en combien papa ah biso 500 pesa na tout ça là bas c'est bien pour mobile pas kufa vanter. Très bien. Vous avez la question monsieur surtout là. Ouais ba question ezali. Vas-y. Nangana ba kombo ya madame kombo na eza nani? Après ça déjà comme on a début bon bandela peut-être à Kangaïté. Comme on a Lizangoube. 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 Oui. Olinga mingi koliani. Nga nalinga mingi kolia beaucoup plus légumes que en fait nalinga mingi kolia bio. OK. Bio. Belle famille et ils ont la place ni na kati ya couple na bino. Belle famille. Belle famille na ngai tellement bazana liloba pe ba roya pe ba chepe liloba na kati ya couple na bino. Maman mobali ndeko mobali bozana problème o ye ko intervenir na problème. Eh ben oui, c'est logique. Belle famille a décider pe na couple na bino likamo bozana décision belle famille ko décider na couple. Bon, ko décider so biso to ko se décider te. Belle famille oui ba ko ya pe likampe maman bokilo na nga pa ye non na problème oh peut-être biso to ko katé à se décider oui. Il y a bien oui toujours. Mais ya mabe peut-être o ya ke to kabwana et simbati. Candidat numéro 2. Oui. Vous êtes d'accord que famille à moi si na yo ba ya reçu la décision na ndako na so bozana ba problème. Même pas. Bon famille na yo mo. Bakoki oya te sama ka bolingo à condition ezala likambu moko oyo et s'intéresser na bango. Candidat numéro 1. Oui papa Vincent. Belle famille na yo ko ya reçu décision et ko ya pe ko décider na likambu na couple na yo. Ah na kata ndako na ngai ba ya reçu décision. Atanzamba o sepelatin. Donc on permettre en outil jamais pe makambo ele kananda kunanga moi na o gebetela belle famille nanga c'est kaza moi si mabe o eza biso ya kata ndaku c'est-à-dire esi la kana kata ndaku so to monique e simbate la to bengi ba parrain na biso ba parrain ki biso ba luki ya biso solution mamba famille na kati wana donc héroïnisa nga e pa na bango et puis héroïnisa pe moi si pe pa na biso c'est-à-dire o ya biso mi balé photo gérant biso mi balé. Candidat numéro 3. Ouais papa Vincent. Bible lobi femme sage bâtit sa maison. Ce qui belle famille ba komo ya déjà nanda kunanga pona ko pesa ba loi moko to pona okata ba makambu. C'est que moi sinanga ako kaso ko maîtriser ndako na été. Donc komo lukasiko ba to libanda ba ya po ba ya solution na kati ndako na emoko. Oh ye ako masko incapable.
elo na yina na fi na yina na fi na ngande yango wana. Voilà, chers amis téléspectateurs, c'est nos 3 challengers face à notre candidate d'aujourd'hui. Nous sommes passés dans l'étape, il y a échange, il y a questions et réponses. Je pense que tout lundi bango. Et là maintenant, toujours une étape oyo, il y a Ndonabisu à moi si, à vous ça la choix, il y a Mobile ou ACP naé parmi les 3. On se retrouve juste après. Donc ici, ça passe ou ça casse. Merci. Rencontre des âmes sœurs. Voilà, chers amis téléspectateurs. Voilà, candidat numéro 2. Au télémanora place Wana Liboso. Voilà. Bandela Kombonayo. Oui, moi je m'appelle Jérémy Mwanantala. Jérémy Mwanantala, nous sommes ingénieur à bâtiment. Bâtiment, c'est ça. Ok. Jérémy, avant même que vous soyez au CP, au Nimaté, et tant que mon bal est d'abord physique, Bon, physique n'est déjà. Bon, ils ont pas mal, hein? Pas mal donc. Mais le Morandi, bon, c'est pas non pas n'est et là, bah l'ox. Yango ba. Yo ni ngamba la lox te. Non. Na mba yimo na mwasi moko alobaki ye en tout cas mon bal est à lox, ne ba gulu. Agune non. Na déjà ici matin parce que hormis nous sommes dans la salle naza chanteuse. Bon, en fait, nous sommes des chrétiennes. Bon, en fait, nous sommes dans l'église, quoi. Dans servante. Déjà. Mais dans ma job, le nom de la mona, bakanga basuki, bazana balox. Mais musique chrétienne, les sous na barrière, te n'ezali caractère na basuki, le voilà kanga basuki te le comment na mona. Wana c'est longa. Pour ça look, ne sont na bike bébé longula biloko na olinga te pour ça look, ne pour déjà ça des dictateur. Yende ngala lo ba déjà iko simba te moi ça ko sala te nini yango ya vana na ndako ya lukira ke na mbongo ne ada ditete so bine bébé o ba lo ba ki moi ça ko simba ni na eti téléphone te et tout donc asa da ditete so bébé longo la oyo et comme net na bandi ko est-ce que tout ni est-ce que aipso ko longo la te non et ça yo quoi na ndiko s'imposer ba tout na nan bon à part lox tout ça le quoi dans ba lox te parce que pour ça azaki star et pas ça asa en fait asa star et ma ba comprendre qui et tout tenga la tout la question tout le monde le roi azaki na ba lox c'est soit le roi ba lox na zungi sont sous qui normal à part yango ça passe à part yango bon ça passe pas. Ça passe pas. Ah. Et pas na ça passe ou ça casse? Pour moi, c'est normal. C'est-à-dire au CP na? Oui. CP n'est pas à solo. Le CP na bolingwa solo. Bon. Tous dans la rubrique na biso tout ça la awa. To bi topé sa chance. Comme le nouveau CP na ye, tout autre la mino bakiti mi balé awa. PC une chance au yoka isusu. C'est la mino de kiti. Bozo na autant sur la bino mi balé. Toi assister à la conversation au yoka et puis na suka no ouais ouais bisanga ceux qui vous êtes d'accord ou pas. Donc to les une étape na biso il y a du solo conversation face à face et puis to évoluer l'émission. Merci. Rencontre des âmes sœurs. Madame
namoni soit flatté. Non, même pas. Et ça flatérité. Et ça juste, oh non, il ça vrai. Moi, je suis seulement comme ça. Moi, linga muto alinginga. Tu vois, so linginga na peso mbolingo o kutu na ozwate. Pendant parcours na. Dès qu'il n'a pas une simakune, ça bilo msuso lobby. Merci. Ozana ba donc ozana nakolo bani bana moko boyo nzamba bombelinga na yo so bakomi obima batu bokama batu bowela bango na nzimite na wa Rencontre des âmes sœurs. Voilà, chers amis téléspectateurs, autour landa face à face, il y a couple Nabicho, Oyo Lelo, Bakoki, Kolingana ou Ekogi Pe Simbate, Menanyoso, Totika Lika Bande. Yaya, na santi nous na pesi litoi. A fongoli moté ma sopi, a sopi aye molema. Ndeba lo ba sopi aye molema. Olobini. Bon. Ah. Ok. Donc, malgré tout, on a vu ça moi aussi à lobby et Simbité. Mais est-ce qu'on y a sur la prochaine émission, ce qui est au but de l'Ugelayo, candidat Moussous? Bon. Si on est disponible, non, rien. Si on est disponible, rien. Tout ce qui nous pose 8 c'est déjà na zui. Peut-être que na TV, on va le montrer pour na lobby. Ah, comme il y a papa qui est Simbité, on a la ceux qui déjà n'a commis engagé, occupé, donc non les cassous à dire. Vraiment. Oui. Mon frère. Oui, papa. Courage. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers amis téléspectateurs. C'était ça notre émission Rencontre des âmes sœurs aujourd'hui et Simbité, mais tu as vu que lobby et que au Simba. Merci l'équipe technique, Parousia, Château Kolo, David Iwante, Saji Vazolanonga. Merci na Flat Hotel Tenazia, Kalemele Medesa 56, Boya Kolala, na appartement ya bien, courant basi balongi yango restaurant ezali pesa de fête à Kitoko, ezali na Kalemele Medesa 56. Merci na Papa Noël et puis na bandeko tout botali biso. Continuez à aimer, à commenter cette émission parce que ça va programme pour apporter nos divertissements et puis côté la paix, qu'on font la vidéo mise par rapport il y avait tali choix. On se retrouve prochainement. Bye. Flat Hotel Tenazia met à votre disposition des appartements équipés de chambres et suites avec un confort moderne. Une salle de fête moderne pour toutes sortes de manifestations, anniversaires, fêtes de mariage, réunions et autres. Pour ceux qui adorent la restauration, il y a un restaurant VIP à votre disposition. Un night club pour les amoureux de l'ambiance responsable. Un service traiteur de renom. Et pour ceux qui adorent rouler en sécurité et en luxure, le Flat Hotel Tenazia met pour vous une location des véhicules des marques. Le Flat Hotel Tenazia se situe dans la commune de Lingwala sur l'avenue Kalembelembe numéro 256 à 2 minutes de l'avenue Libération ex-24 novembre. Lelo mukolo ya sango ya malamu oyo la voix du peuple Tomeme Libino Vincent Libino basango ya malamu mukolo lelo toza bongo na commune ya Maluku touti boye laso touti boye toza na makadam awa touti wapi touti toza 15 minutes na entrée à Nécropole, 15 minutes na entrée à Kingakati. C'est-à-dire tant to uti boye bifurcation oyo nzelo ke na msusu ke mbakana oyo ekei Maluku premier mabiso ti na Maluku centre. Ici ka po batu pena bazala bato babi Maluku bien mais oyo zali nzela oyo ke memarati na Maluku donc to uti ntsele poto ke ne vers Maluku. Donc to uti ntsele poto ke ne vers Maluku centre.
nde nzela oyo ememaka nde esika oyo nayeli bino basango ya malamu bozotala na nsima na nga awa omoni terreau nyonso bomoni nsima na nga ezali terreau ezali kotekama na prix ya malamu $4500 $4500 20 sur 20 $4500 ozwi lupangu na yo na concession oyo tozali topesi possibilité cette fois-ci ya kosomba par tranche okosomba terrain oyo na 2 ou 3 tranches okoki pe kopesa mbongo na yo cash donc oyo amoni ka kopesa na cash en tout cas tuwe na biso yango wana mais soko omoni koza na posa terrain et que okopesa 4500 du côté tokopesa opportunité ya kofuta en 2 ou 3 tranches bengaka na numéro oyo totio bas de l'écran pour na kosola ba détail $4500 ozwi lupangu na yo et parti oyo tozali na kosouligner que ezali vraiment parti oyo ezali etondi kaka na ba chantier donc soki yo po lingo bakisa yo pe chantier oyo kotonga en tout cas yaka mbango parce que dans une année dans 2 ans tu retrouver sur ce côté parce que ça va vraiment changer na olingana kati na ngambu pour que Nathalie Sabino penza que nazobeta masolo ya concession nini donc naza na makadam bomone na kati ici donc awa ezate que okomi na site et puis après il faut jouer sur moto pour que tu sautes na kati te donc si ko nazali tozali bongo entouré na makadam donc ne omoni makadam na simalanga soye na continuer tout droit boye na obimasu na même makadam donc eza na forme ya arc de ça la arc boye donc concession na biso eza en forme ya arc donc ndenge omoni makadam boye soye nazali kopusa na bandi kokende tout droit na kepeka na makadam $4500 somba mabele na yo na village Matonge donc quartier oyo babenga yango village Matonge donc na commune na Maluku quartier village Matonge oye okuti concession na biso eza awa oyo tozopesa mapangu ba terrain plutôt na 4500 l'avantage boza nango lisusu eza que eza ba terrain cadastré c'est-à-dire ezali ba terrain oyo déjà enregistré na l'état congolais donc après 100 ans après 1000 ans après ce combien d'années mutote melo azate parce que ezali ba terrain oyo l'état congolais donc là ozo somba terrain to pe son numéro cadastral déjà oyo eza déjà enregistré dans l'état donc là yo ye to zuka ka combo numéro wana to attribuer ngo pa na yo donc tout est correct eza terrain ya chef coutumier te eza ba terrain ya problème te eza déjà tout est en ordre pour que yo osomba terrain na yo na 4500 merci. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Des informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, actualité.